Moto na ngenge yo edingwe yo na kobeta yo ngai Zombi de Kibambi na kobeta yo. Donc il faut dire bah tout bon là dans la minute donc dans quelques minutes on matala lukola ring na bunda bosada au CP là on a bien non bah victoire et ça ndeka bolinga donc fait dire pesa ne makambo donc yango de kangi angola. Alors, edingwe na ozela yo edingwe yo edingwe moto langenga kisasa oba champion du monde o Zombi de Kibambi champion d'Afrique na ozela yo Zombi de Kibambi nani asa kachelo ko ngai na obeta lokola basigné ba contrat na ministère des sports na juillet bozoya ko bunda na ko beta yo awa pe na ko beto na kisasa moto na ngenge yo edingwe yo na kobeta yo ngai Zombi de Kibambi na kobeta yo. Internautes qui nous suit en ce moment. Donc quand on vient ici dans le lot puisque toza wana divina bisika balobi eza tournoi oyo basi bazo bunde la titre na mkola lelo donc on a simalanga dabonnement bon mona ring za déjà vraiment plein. Alors le lot eza makambu balobi parce que bango ne pas koye la titre mais na lisungi ya chana bino obo mesana kopesa attention particulière El Roi Media TV na émission na bino ya Big Sport ezana pona ko sepesa bino en plein reportage. Alors na lisungi ya Gigi notre caméraman du jour toza wana pona activité ezo continuer déjà. Merci pour la participation ya Zombi de Kibambi yene mutazui initiative oyo ya malamu pour la émission oyo Big Sport continue qu'on avancer. Merci beaucoup. Donc tozolanda déjà ba activité na kati ya ring na biso. Excelentíssimo senhor diretor municipal da Juventude de Esporte do Quilamba-Quiache, ilustre primeiro secretário da JMPLA do município do Quilamba-Quiache, distintos secretário e adjunto do Conselho Municipal da Juventude do Quilamba-Quiache, camarada primeiro secretário do Distrito Urbano de Palanca da JMPLA, distintos dirigentes dos clubes de luta livre profissional CAT e Amador aqui presente, excelentíssimos atletas, caros participantes, minhas senhoras e meus senhores. É com toda a honra que neste dia tomo uma palavra num dia muito especial da luta livre profissional, porque vamos aqui hoje assistir
um dia de luta muito especial, porque vamos ver mulheres, o gênero feminino aqui na luta livre profissional. Isto demonstra mais uma vez que o catch é um desporto profissional que não apenas participam homens, mas também meninas. E eu convido aqui e faço o desafio às outras meninas que participem, juntem-se a esta modalidade, juntem-se a essa prática desportiva que é tão bela e tão linda. E queria agradecer a presença dos nossos dirigentes pelo facto de aceitarem o nosso convite neste ato. Nós, a Federação Angolana de Luta, estamos felizes pela vossa presença. Dizer que é mais uma atividade que junta-se na emancipação do desporto a nível do município do Quilamba-Queiax, e para tal, mais uma vez, desejar bom combate aos nossos atletas, principalmente às nossas mulheres. Viva a mulher angolana! Viva! Viva a mulher atleta! Viva! Viva a mulher desportiva! Viva! Com essas palavras eu declaro aberto o primeiro torneio de luta livre profissional feminina em Angola. Muito obrigado. Está bonito. Feminine, ina lisansi wapi nani kama jour wapi setemo zena mabe bana basi nzo mata mata mbango Toda lutadora feminina faz agora. Sobe em cima do ringue. Quem marca Versace, Liviton Gussa. Tomando Gilando Mitza. Toda lutadora feminina pode subir em cima do ringue. A banda vai cair no RTC. Daqui a pouco, toda lutadora feminina faz agora. Segue o cinto. Linda só se cala o braço. namoni bango koyekanda toujours bafamili bamati nina lisasi pierre baza wana tout ekota pm basisu bazanga zena voilà c'est des morts amazone bango amazone Kachel moko azosanga ya mwasi amazone féminine Porto do município de Quilamba-Queiax. Uma salva de palmas! Yep. We welcome Huntsman. Ali está o cinturão a ser entregue na mão da Sua Excelência Senhor Vemba André Mambuanze, secretário-geral da Federação Angolana de Luta. Uma salva de palmas! Estão a medir as condições que o cinto tem, tá bem? Aí está o cinturão das nossas meninas. Quem me dera ser menina. E o nosso biscuit que está lá junto com o cinturão. Atenção, menos confusão. É só no rasgue o cinturão. Aguarde o momento oportuno, parem com essa confusão. Senhores atletas, separem as meninas dessa confusão, por favor. Aguardem, vamos lutar para o cinturão. É vosso, não é dos rapazes. Lina, vamos vos... Parem com isso. Senhores lutadores, separem as meninas. Levem para baixo. Levem as meninas para baixo. Cris, passa a descer ali não queria muita confusão aí. Passa a descer ali não. Leve as meninas para baixo. Vamos respeitar os dirigentes que nós temos aqui. A indisciplina vai merecer. Bon, nous sommes aussi avec le maître Charles Hollande, au Aouti, Babi France, avec visité. Oh, ils allaient un tournoi à Bassi, oh, bako rodé lelo na kati ya ring. Donc, yem ta mis ceinture, na ebike na bilili déjà bon monde na kati, denge aye na ceinture na kati ya ring. Donc, Bassi ba obunde la ceinture ango lelo. Mais tolingi déjà koye ba déjà maître Charles Hollande, bonsoir.
Bonsoir maman. Maman, devant notre caméra, bon, on a habité les lots, impression d'abord aux années. Je suis très content. Moni Nayakawa chaque année en fait. L'année passée Nazala Kiawa. Nazongi parce que j'avais promis Naba Nabasi parce que ça y est quoi qu'on déclarer. N'ayez ni bisosko yo bako son match à championnat. Nabaki bon na aucun je vais réfléchir. Mais na pesa ki bango promesse que na rosala bona on pas ngalinga ba surprise. Alors tant on a yé tout on a surprise. Nabina on a elebino coupe moko ya muke bino bo wele la baba ka sa coupe à muke. Nzoka batala bonzo ezaki ceinture en fait. Yango zo mona ba émotion no so zo bona et voilà parce que c'est la première fois en Angola une ceinture officielle quoi je veux dire. Aux on parle peuti na libanda biso to yenango po bango ba buna pa to sala honneur na basi. C'est très important. La gabi so ba mbete mais bino basi vous allez très importante na société to zali donc ben voilà c'est pour ça que j'avais pensé faire ça. Et le quoi na sali yango on a réalisé makamonga zaki nango zo sala nga plaisir donc na plaisir mi kuta parce que la coupe athlète basé donc c'est ça qui est très bien quoi. Voilà. Vraiment vous avez un peu de la joie parce que sur Mona Bassi, quand vous avez pensé à cette idée là, et sur Mona Bassi n'engé bazo bunda na kati ya ring. Bien sûr, parce que même ba combo ba sala ki ya suka ba tinela ba image. Na mona ki Bassi va la retourner très bien. C'est ça qui m'a motivé en fait. Na kena solina fédération kuna ngabino to honorer ba femme. Parce que image yango ba hésiter que ba bien bon, qu'est-ce qu'il faut? Une ceinture à niveau du championnat ya Angola. Voilà quoi, il y a un autre ceinture par rapport au niveau na bango. Donc ben voilà. Mais maître Charolon par rapport à lutte, bandenge na bango yako bunda ba combat na bango sans polémique surtout. Donc on préfère kanani par rapport à ba bunda ko nani o eso tala lutte na ye ndenge combat na ye bandekino suka impressionné yo mingi. Lissasi. Julia. Maman moi ya Soda Boy, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Amazon. Oui. Zena. Donc moi bana basi wana baza ko impressionner nga na ndenge na omoni là-bas. Attitude ya catcheuse en fait. Baza nango. Mais maintenant on a regretté parce que temps est amuké. Soki na yé na kwei na mboka oyo. Que na bina bongisa ba mususu to pesa sous stage na niveau mususu. Na lobité que ba entraîneur bazo former bango ba na niveau ACT. Mais ceux qui biso to yé to compléter ba biloko mususu o esengeli pena bango basala yango wana ça qui biso plaisir que non basi pa wela pe ceinture na ndenge na bango comme ça et motiver bango que bazo servir te que ba ya kaka po bana mibali te bango pe bazala na kati pena ya ba benga ngo ba main event c'est-à-dire ba combat vedette en fait c'est ça bitonga na zana ngo be voilà quoi ouais. Merci beaucoup, Maître Shaola. Donc, on t'a dit déjà après catch, donc après lobby, j'espère que vous allez déjà au rendez-vous. Après, on a une impression par rapport à la gagnante du jour. On a une ceinture. Voilà, merci. Mais comment ça a été combat on est à lobby hein? Les lots ont présenté ceinture, mais bango bazo linga bachango les lots bango basi. Le lobby te aucun malin, mais c'est demain la finale. Les lots ils allaient match d'élimination. Vous avez des matchs éliminatoires et comme là. Donc ceux qui vont éliminer bateau va éliminer va retirer la banque va rebondir ceinture voilà. Donc il y a un monde va potana voilà quoi. Mais dans la stratégie athlète hein, un bon athlète parfois ça se passe comme ça. Donc il faut intimider l'autre comme ça au longolais déjà. Au longolais déjà. Donc ils ont un esprit on a quoi. Voilà quoi. Ils ont joué en psychologie à moto et puis voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Maître Shaola. Donc, lobby que tu seras au rendez-vous pour que Bana Mayo, Holanda, Bisson a Big Sport. Donc, déjà, beaucoup de exclusivité, émission, il y a interview, il y a catch, il y a lelo, il y a lutte, il y a lelo. Donc, au rendez-vous, déjà, tu continues à Katia Ring, Poto Landa, Banani, côté de la vraiment, donc, avec l'une des athlètes, Oyo, Bako concourir, na Katia Ring, na Bisso Pona, pour gagner ceinture, déjà, Nabi, à Banoï. Bonne nuit. Amazon, mais quand se présenter, na bida comme Amazon, il m'a présenté les sous pour que bateau ba Holanda na Big Sport baie baso kozanani. Boa noite de novo. Eu sou Amazônia Black Star, imperadora Vossa Majestade, do Mbicoio diretamente do Baião, propriamente do Ngolo. Amazon Black Star está aqui. Amazon Black Star, lokola lelo exam kolo bo bunde la ceinture. Na yomo nano, ni nozomi lobela tango moni ceinture wana. Epa, eu quando vi o cinto me senti vencedora, porque eu creio que o cinto mesmo é meu, me pertence. Mais au moins ceinture parce que tant on a moni ba présenter bino ngo na kati ya ring.
bobandi kobundela ngo est-ce que bokanisaki ke non il faut na bord nanu kobunda po bozwa ceinture to il faut nanu kosala ba désordre ndenge bosalima ba intimidation entre bino? Não, eu até não peguei o cinto para lutar. Eu peguei o cinto porque eu mereço o cinto. E tenho mãos, as minhas mãos estão tão lindas para pegar aquele cinto me pertence. Elas é que vieram com aquela confusão, elas é que vieram lutar porque se acham perdedoras. Ou se sentir prête déjà na kati ya lutte alelo? Bem preparada. Merci beaucoup. Donc, pour comprendre, Amazon a lobby déjà, Aza ko sentir déjà donc Aza vencedor. Yenda Aza vencedor à cause de la ceinture. Mais bisona binoto oye baba mango manakati a ring. Merci Amazon. To continuer à intervenir na batu misus. Merci. Obrigado igualmente. Donc, quand on a les sous na zombie de Kibambi, vraiment papa déjà voilà. Merci beaucoup. Au côté d'Anna Chant déjà un bon oeil. Ya bonne nuit. Vraiment zombie de Kibambi tant que maître donc à Makambo donc donc les magiciens impossibles. Yondo Simbi Makambo en Angola donc Luanda mais tomeki comment on a lelo par rapport ya Makambo déjà où tozo ko évoluer na kati ya ring. Pona yo impression na wezana nini pona basio ba obunza na mkola lelo pe lobby. En tout cas na sali yango comme nazali champion d'Afrique yango mona organiser combat oyo. Chanla ultimo sika ya poto ayawa. Na baté en jeu donc pendant oyo ko gagner c'est 6 filles oyo ko gagner que les meilleurs gagnent donc na côté la mutu te po bango subana ba potana ah umeki ko côté la terme sur Amazon pas za mwana zena za ngambu joueur mais yo lobika que le meilleur gagne o azaka makasa gagner moninga na redresser ka likoba moko na redresser pas Edingwe alors Edingwe na ozela yo Edingwe moto langenga kisasa o ba champion du monde o zombi de kibam champion d'Afrique na ozela yo lokola basigné ba contrat na ministère des sports na juillet bozoya ko bunda na ko beta yo awa pe na ko beto na kisasa mais zombi Edingwe moto langenge yo Edingwe yo na ko beta yo ngai zombi de kibambi na ko beta yo zombi de kibambi oyebike une fois to sala no déjà entreviste concernant makambo ya Edi oloba par rapport ya Edi bo bunda déjà même match wana ezalaka parado bakata kango po mutu aganya kati est-ce que ça si en a minute to ki Edingwe ndenge bo oloba na juillet ko ya est-ce que vraiment oko gagner match ya tour ko za la parade te ba okata te? Je me prépare en conséquence pour la victoire. Alors na oyo sangola sonité bananya sangola na oyo sabino sonité Edingwe olala na otena cercle lobby nango na kela musaya pas zongi kisasa bongo soke salemete eko salama baloba la Bible ne crains pas quoi seulement biso pe bakoko la so baloba ki non ne crains pas quoi seulement biso pe tozanango donc Edingwe alinga ta olala. Merci beaucoup Zombi de Kibambi donc oyebi ke lobby makambo ekozala babi na juillet donc Edingwe moto nangenga ko kita na Angola pona ko bunda na Zombi de Kibambi donc biso to meki ko sa commentaire te mais bino nyonso bo tala ka match ngo ndenge elekela. Merci beaucoup tozo continuer la kati ya ring na biso. Automaticamente está qualificada para o final e amanhã para a disputa do cinturão. Queremos também agradecer ao Consulado de Angola em Bruxelas, na Bélgica, ao Consulado de Angola na França, pelos serviços que têm feito em ceder os vistos ou conceder os vistos aos atletas que deslocam-se para o desenvolvimento das lutas de Angola. Voilà, alors qui est déjà coaché Diabo, alors coaché Diabo, à coaché Diabo, ça va là, va bien côté. Abandon Pierre, donc toujours une minute de combat entre catcheurs à cette démon rien à Pierre. Toujours quand on continue, il va laisser le français dans le relais, on va gagner à côté de la finale. Après ce combat. Comment possible qu'on soit la fière place on soit la fière place comme le roi Banabasi. On se place dans le combat, on la place
Voilà, tellement là, on s'en est. Et le côté, tellement. On le relève la base, tellement. Et le côté. Pourquoi on dit comment moi c'est on est dans la bête à yo. Nous allons le côté. Là, nous sommes bête à yo. Ah, bah, ils sont pas tu sais pas. Attends, côté. Là, tu vas me dire ça tout le temps. C'est pas voilà, stop. 6 minutes de combat, pour 4 jours. Voilà, c'est le moment de voilà. Bien. Allez, pour la société. Voilà, l'on essaie de mon achat. Allez, ok, encore. Allez, Boni, par rapport à la lutte au Burundi, on trouve un gros ndengeni parce qu'on gagne. C'est demande makambo. C'est demande makambo. Na lo bebelete. Na zara na posa boy boya ebele. Na bino na biso to bengi sabat boya ebele pona lobi lo kwa la bobanga la bino te ngai. Nini ezo lobisa okeza yo nini o ezo rassurer na yo moko parce que tout le monde a bazena quand même déjà tant bala kisi bino ka déjà na ring bobande ko bundela ngwa beti bino baza elorote zena otikala ko betanga te aza elote na dona mitala bisika naza na travail nga na sala. Alors nino promettre batuna so ba Orlando lelo na lingi bino mingi na pesi bino bambote seti de moyeyo do boye bele ngazaka na susi ya lobi na susi eloko wana kaka eloko wana eza yanga boya ebele boya otala ba mystique seti de mo osala lobi do ya lobi eza suka lelo na oloba nanga mingi te bino moko lobi bomona mambo eleka yango wana kaka sans oublier libération ya tout dégât. Attention, s'il passe pour commencer, il y a qu'à tirer sur sa chambre. On va là, on va dire, on a dit, ok. Oh, le ma poise à la main, le ma poise, bon, ça va. Eh, bon, non, bon. Attention. Attention. Voilà. J'ai dangereux encore de 2 minutes de combat. Attention, pour bien aussi. Il y a qu'à tirer, on m'a dit. On a dominé, on a confié. On a dit, on a dit,
18 heures. Voilà. L'Olambourg que l'on va banque ça. L'Olambourg que l'on va banque ça. Poisson caillon de ciment. Voilà, moi j'apprends la poisson. Attention. Moi j'étais bien reçu. Voilà, donc nous sommes en train de Attention. Bonjour, on continue à le voir au salon. Passez-moi. Attention, 1, 2. Attention. Voilà. Time, c'est la fin. C'est la fin. Vraiment, tout le monde déjà moi nandoki quand même na terrain à Outikopola déjà na ring mais moi nandoki. Ndengeni au poli na kati ya ring est-ce que eza penza juste ou bien injustice mo esalemana? Ok, merci. Merci maman journaliste. Ce qui a gagné ngai a gagné na makasi na ngai. A gagné ngai na makasi na ye. Elle me gagne kwa sua force. Elle luta quem ganha tem que saber perder. Mas o que eu deixo para os meus fãs, não faltam a seguir vosso querido Mwanandoki. Sigam sempre. Perdi hoje, amanhã posso também ganhar. Felicidade vai para ele em tudo. Foi uma luta difícil, mas tá bem. Satanás seja louvado. Ok, obrigada. Donc, comment tu as déjà dans les grands mabokoto mobabi yepe kama maeko pe sa felicidade de pa basi pour les lois honneur na bango bazo bundela o ezali en ceinture. Alors déjà en mabokoto mo bwana. C'est bon de maman. Papa na ebike déjà ozalaka tellement déjà fan donc bana balinga yo mingi. Alors na chaîne nanga batu balinga ko mingi pe basengaka toujours on a meka ko interview même le lolo ko to couture awa déjà we ko soutenir pe basi impression na yo na ezana nini. Donc impression nanga na sepele na on loko grand kokoba chant la salé à longwe poto à sali biso surprise o biso to kanisa kete ayena sentir o po bana biso abasi o tozo créer ba wele la donc impression nanga na liboso na pese no ba encouragement ma monnaie si la te et y a pas même balle déjà yaka parce que le loko mi tour bana basi donc pas nanga vraiment ba gros ba festation belé pour na maître Chaolin grand maître Chaolin de Bambote Bela longwe Belgique
aye na sentir pour na basi ba wela donc il y a des choses qui m'ont encouragé donc on encouragé on peut na baxer les bambous les belé puis na baxer les encourager mais bela l'embaté à continuer tout continuer toujours voir. Vraiment mabo lokolo eza déjà ba encouragement vraiment donc on a maître Charles on a vu que komi ba félicitations na pour na ba initiative a boy donc faut continuer ko sala yango mais mabo par rapport ya bana o déjà tala ka ya basi pona yo to lokolo donc on a benga eza sans polémique hein c'est sans polémique quoi étant que papa na ndenge mona ka bana ba bundela na kati ya ring yo pona yo déjà ceinture wana ko revenir na nani donc prenant na miso na lelo na ko lo baté pour bana ngo so baza danger balango tout ba patenga donc ndepena to ebe na mito le chega ate les premiers azate donc bango tout bazana nous danger pour moto biso to yeba ka teke mama na bango zena mais bana on peut en bailler donc ba seli ba maman boye na même biso to yeba te donc na miso na bi mto so ngote donc on a souhaité bango que les meilleurs gars la meilleure gagne donc to souhaiter bango ba bonne chance bon et ça on li que les mbati le yolo boko beta batule be ba beta yo donc na souhaité na bango tous 6 ba bonne chance ba bunda pour na mito na yeba te mutu na ko lo ba ka so on a ebité pour bango tout ba ko empater biso na ninga jete mais déjà et comme là yo quand même na ring que par rapport à la classification non de bosalaka et que ba yo déjà na classification na moi si mo bobunda donc vraiment banana ngola na kuta no bunda na moi si mo côté donc moi na yeba palais fra ko lo ba izate moko na ko bunda kana mona moi si mo awa na ko sabino o keso tuninga mais au souhaite kango quand même bien sûr toza ba catcher toza ba adversaire pourquoi pas na souhaite appel lo ba changa na mona moi si mo to bunda na ba Congo to bunda na ba suka na mona suka na mona on appelle sembote na musika ba tantine rita vous comprenez mais net na ngola non na chance on a même na bi ke le ko ba na ngo pe ba ye ba ça peut preset il y a tout à peu na bi ke roya tango roya bino ka ba panzisango boko laksango mokile remona ndenge tozo mona na ba lu na ba club na bino bazo bimisa bana eloko ya papa wemba bazo bimisa jurema na yo moko na no bimisi mwana te oyo yo moko fuli déjà te nga bana na yangola awa na bimisi mwana te na bimisi mwana te bon soki ido na ezala bon na pour le moment ça nande mais soki ezala roya so pe na komi na posa lango na lukaka media talaka bino bolanda biso partout na oyaka mama na nga na posa boye bango kaka pour le moment ça nande. D'accord, merci beaucoup Maboko Tomo. Donc boyo ki souhait na quand même ameki koloba po alingi pe quand même na yebi ko kimi na polémique boy ko citer comme moi la mort. Maboko Tomo sala na muta polémique te Maboko Tomo lobaka. Soki na ko beta o na beti. Soki na ko sala o na sali. Déjà donc quand on a papa dans ou yendo uto bundana mwana ndoki déjà na ringo botala ki uti ko gagner uti ko remporter malgré déjà changer tenue mais et changer le côté parce que déjà tozana et awadja bonsoir. Merci bonsoir. Mais papa dans to moni quand même bimangu moko beti un peu aussi otiki moi suspense mo pour mettre directement gagner zala kini. Bon nyonso eza ya liboso na ko lobanine ya liboso eza na travail na. Faut ko entraîner mingi pour ça la bloc ndenge wana. Ezala tant okuti adversaire so ba adversaire azaboye. Faut zonga na kaeti. Tokenda ba entraînement totanga ngoti. Na monika adversaire na excellent temps. Donc faut na beteka tant. Donc na boye kozela. Déjà mamba bakaye mambu moto zwa donc okoko mwana adversaire boye bi akende na yeboso na sali bonozo. OK. Retard à makanisi na ye ngana zaki déjà liboso masolo wana. Mais atabiso moko beto comprendre phénomène on te mais sale mindenge nini mbala moko tiki ki diba pour gagner. Et koza pas pour comprendre. Pour ngo comprendre on faut dans la boîte. Otala ndenge nini musale yana bikeno il faut qu'on entraîne mingi oyeba. Soko boye entraînement okobunda no me oyeba mambwana te. Siko oyebi déjà adversaire na yo tango bobunzi umbe si bobunda umbe première fois yango. Mbal boso na mona no ka mona ndoka par ça élément mo pe danger mais ba eza passe pour gagner ngai. Eza passe. Yo moko ndimi ke na ndenge penza o gagner et injustice ezala kite. Na busa na biso injustice ezala te. Makasi na onde jouer. Po awana libiti nazaka uko bando beta e équipe luka moyen ezaka likambuya mayele travail oye ba place na matina na place à danger nako kufa nako pola ou nako gagner yo siko oyeba po ndenge to yoka boto yoka ndem sala ndenge ozui ton benda na poso la nga bodo po comprendre mambo sala mité eza combat moko te na raisonner ki on te na raisonner préparer kango de ça na préparer ça fait 3 jours de ça na 3 jours avant na raisonner ki jour ngo nako lexa 25 minutes faut na gagner. Donc on a raisonné qu'on a vendu na quel on a travaillé na mémoire on a très bien.
l'équipe est très bien. Donc ça veut dire que donc discipline à Moussala. Sempre on nous allons bloquer à Malam. Net ya bloquer on a au comment nous tout na mutabana on comprend na éviter les lignes papa dans gagner. Donc ça veut dire à Moussala. Bon, attends moi pe na ka moi message nini ozalango pona ko pesa adversaire na yo mingi oyo banga ezana. Ngai en tout cas ngai na Moussala o na banga mutute. Na banga muteza ko na Moussala soda batindo ke bunda. O comme bango zongo o mote batuno babare. De awa mutabanga mutate. Tango mati yeba o ke go sala. Soki mutana qui avantage à gagner. Ya liboso nan faut qu'on travaille aux alana sir na yo moko. Oza sir na batum soute. De yo mo faut na sir. Oye banake sani. Na obanga nan. Nga papa dan na obanga isa na banga nan. Mais c'est comme le peut battre là-haut dans zombie de Kibambi to na mabokoto. Zombie de Kibambi nan. Asa kachelo ko nga na obeta so aselera obeta mo. Parce on a tout essayer comme la yo, battre la yo ring, battre quel bino ring bino ba. Obenga nga pap. Obenga nga pap Adam. Donc ça veut dire pap Adam. A pas to kena mamba mystique. Entraînement les an maye les an na belé à Moussala. Donc Kibambi na os de la couto ke bité donc quoi ça na ba combat na nani na vedi ba bunda na vedi so gité donc peut-être ngane beto bunda to na uza sentir wana na rappel na posa na ngona boto la. Merci beaucoup Papa Daou na epi que oza quand même na ba en na mutema maintenant o luka quand même na big sport lo eza émission ya bino ba sportif ya ba athlète o le ka pour que o me ka collecter message na o merci pour na lelo parce que ezaki to so impression na yo concernant match o bino ba utu o bunda lelo. Merci beaucoup na sepeli o eza musa na biso na osenga pe na bana mai ba petit o bazana besoin ko apprendre baya awa biso dans mon école bana o bazana besoin ko prendre ba petit na biso bana ya liboso na discipline bato balingo tanga mingi ndio tona bango besoin. Donc message nanga eko sala yango wana bazongo penda ke no musala na biso kusala donc tozana besoin bato bakoya po ba comprendre po école ezali. Wapi Coca-Cola fina magique bénis-moi c'est qui donc on y avantage. Voilà, on a bien resté sur le logement. Il y a catcheur Tili Fogo antenne on a mangé le champion la Koufi. Il est champion Koufi 18 et Longoli. Attention, 5 minutes, encore 5 jours. Nous allons faire ça va la passer. Combat féminin et le long, demi-finale. Demi-finale. Vous voyez, on va sortir. Libération et un coup de gaz. Joe Bali. Ah, avantage table officiel. Quand tu as l'avantage table officiel. Voilà les lots. Voilà, et on va Salman toujours contre-attaque bien reçu. Il y a Kachara, tu vois la Tofana, on a mangé beaucoup. Attention, tout contre-attaque. Elle était de l'île. Deux, en bloqué. C'est la fin du combat. C'est la fin du combat. C'est la fin du combat. Fina. La face c'est le noir dans le fils. Taïma. Voilà. Comment? Chega ali fogo, essa é a frente bancária. Olha,
toujours. Attention, vous devez rester. Ok, d'accord. Regardez. Allez, allez. Allez, la machine de la Julia, vous le madame machine à nouveau. Vous allez continuer toujours. Fina Machista. Coca-Cola Mosquito. C'est des noms officiels. C'est des noms. Voilà. Calme, calme, calme. Oh, 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 calme. Oh, pas la basse. Moi, je vois la balle de Baléa. On va le bouger, on va la mettre dans le bouchon. Si on va le balle de Baléa, on va prendre la fière. C'est là tout le problème. Attention. Il est plus de combat. Comme c'est bien reçu. Oh, 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 oh. La même chose que tu vas le relever là. Ouais, 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 ouais. C'est pas bon, papa. Il s'est fait. Sputa, sputa. Sputa. Moche. Hein? Hola, 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 hola. Sputa. Hola, hola. Attention. Voilà, tu sais que les tendres, ils vont se lever toujours. Fais ça bon, papa. C'est que. Sputa. Attention. Puta! Attention, Azoyama. Voilà, continue bien reçu. Voilà, c'est là qui s'est cassé. On va jouer, on va écouter encore. Oh, calme. Oh. Maman, les Camerounais, ils vont jouer. Ah, attention. Non, c'est quand même très difficile pour partir avec un Zena une fois déjà chrétien alors impression de Kozani. Bon, on a une interview on est les kaki que sentir sarangai. Somra muta gagné moi la vie qui kalamba ta dans 3 ans ta bunda kate. No na like sabon ke ngana sa mama na bango nyonso. Sentir on ozango na meme on a sapu. Ozotanga lina lisa c'était parce que lina lisa c'est pas déterminé. Bon, ngakunda na sabwe. Non sabela nzamba bakoko pour lina gagné to kuta na final lobby. So lina gagné kuta na final lobby dans la sae ke ngana sa mama na ye. Kana sa final pen sa na ye ko tate. OK, merci beaucoup Julien. Mais message non pour ma fan non ça va soutenir yo on peut se message. Ma fan nga merci pour bozana nga tilelo oh non so bon mona bon mona ba ma fan ngai ba voisin ngai lobby to me ma sentir na sapu. Non ba la calme bon lobby ba surprise à bien zali. Déjà awana Zena, maman Zena, vraiment maman Zena. Tu es bien au poli impressionné au Kozani. Maman, na bongisa ki komba na ngai. Mais na ebité. Ce qui est erreur nini onga na sali que da majeur ko gagner ngai. Mais eza komba. Ko préparer qui l'aime ça préparer ko le kangai. Lobby l'aime ça nga pe na ko gagner. Et ko féliciter.
Alors pour na yo ozaka sûr que okozwa ceinture oyo ngolo ya lobi. Nayebi ke lobi nazobunda awa nazokende ngaza mama nganga. Ngai nabundaka vraiment. Nakolakisa ye ke oyo abundi na ye aza mama na ye. Nakolakisa ye ke nakozwa ceinture wana. Bien, il faut sachez bien aussi, combien m'a dit, c'est forcément bien aussi comme le ravagement. Catcheur, il a laissé son ravager Bongo, Amazon, le Black Star, Soda Amazon de la tortue, la Koufi. Comme il va passer au Bétaradé, voilà, Soda, ça sera net. Comme il va mettre à moi, ça fait dans mon bétaillot. Moi, ça fait dans mon bétaillot. Il est comme ça, à mon bétaillot. Tala on est en bétail. Pourtant, on est en longue. On a gagné à quel moment final lobby. On a pour les aussi le Black Star, Soda et Soda Pico. Soda et Pico. Lobby la rotale, on mango, je tue là. Je vais tuer la wapi. Mango, on fait ça après la combat. Je déballe. Voilà. Le Black Star. Attention, libération et un coup de gaz. Lina Lisa si bon comprendre déjà que non où tu peux gagner Amazon alors toza na Lina bon voilà Lina par rapport il y a match à lobby na bidé o gagner zokuta na adversaire na osu ya makasi o babi jurem anti-ball réaction no koza na loba mingi te ndenga loba Lina mama na bango nyoso o lisasi eloko neza ngai eloko ana ezanga po ceinture na kilo moko okomema na maboko te tochanga na mutu bafana nga bozanga te bozala tomema na mutu wa mwa muke nena beti mwano nena beta mwana na lobi par rapport ni les autres rassurer OK ceinture oneza oh Lina lisasi mama na bango nyonso eza ngai na yebi ke eza ngai na loba pamba te na chema na munoko te na banga mutu te eza ngai. Vraiment, tu as Amazon. Ah ouais, tu as déjà goûté la match na ezaki na Lina Lisasi. Mais Amazon, tu as poli ou kolobani? E acredito que sim, haverá oportunidade. Estou desqualificada, mas haverá oportunidade amanhã. Ainda estou junto com vocês. Obrigada. Donc, on a aqui na posta, tu as impression par rapport à lutte ou tu bunda na kati arinha mukolalelo. Muito obrigado, mas acredito que com a ajuda do meu irmão Mwanandoki, amanhã boa coisa virá. Ok, obrigada Amazon. Donc, merci Nabino no pour cette occasion. Le Izaki première partie, il y a Mkolalo donc Izaki éliminatoire bah oyo quand même ba polia baza disqualifié lobi tokolanda ba oyo baza quand même qualifié pour que ba meka ko bunda ba entre bango na bango toye ba nani vraiment ako zwa titre oyo ya ceinture oyo outil Belgique. Donc merci na bino so pour cette attention particulière na Big Sport émission na bino bo mais ça la kolanda et ça bien ba novidade. Merci na patrocinador Zebapo Azari, gros bisous à toi. Merci à Afonso Mbala, donc gros bisous à toi. Et Benezer Kwanzambi. Bino so bo pesa biso attention particulière. Merci Nabino et te visibino au revoir pour na lelo to na lobby pour na deuxième épisode na biso. Au revoir, merci.